Adela kaka ule atele manga wana Adela voilà. Ça va. D'abord, nous avons remercié notre gouverneur. Na geste baluti ko sala tozumi tukana biso tozoke na ba commune surtout nga na maluku na zana esengo tout Kinshasa eza ko représenter 9948 km², mais rien que maluku c'est 7948,8 km². Donc tozo représenter 80% vu sa superficie et nzela pesa mabe mais na ba jeep oyo j'espère que maintenant na kokoma tina ba kikimi na partout aux populations ont un problème à tout moment au Benganga na sina okota. Donc merci na gouverneur na geste qui toko ba yuti ko pesa biso ba jipo yango ko permettre tout ça la musala correctement et puis makambo mingi tozo déclarer qu'il y a ça na moni na matériel oyo et ko permettre biso assez que to sala makambo na ndenga malamu. Enoch. Monsieur le conseiller de la République. Ici, il n'est pas rempli le secteur. Là, c'est là.